Kolona kokufa nkake ekobeta tita chima olobaka maloba na ngai ya suka foto na nga bokamata basala monima soki mopaya aye balobela ye sango. Je pense que tikali na soki bongo ebosani bandeko to mpe esali faute nzoto mobimba ekofuta faute ya bongo alobaka liloba moko bia na botama na soki elingaka nga te omino nazwi na mokili ya nzambe atako eboyinga nasala nini ye. Ça s'annonce déjà l'arrivée de la depuis mortelle de notre poète Lutumba Simaro. Donc ça s'annonce déjà. Babimi déjà dans la grande salle. Donc il est quelle heure, Air Max? Il est déjà 19h moins. 19h moins. Yango déjà depuis mortelle il y a poète Lutumba Simaro et outi bongo na mboka ya Paris et il est déjà et commis déjà donc tozo zwango déjà et puis to kenengoti kango ti l'hôpital du cinquantenaire na place au prévoir quelque chose tout ça veille mortuaire poto bimsa yango vendredi avec un max dit tozo déjà arrivé na Corbillard to kenenzela ti place to kenekotika nzoto na. Merci, restez toujours branchés parce qu'on n'a pas encore fini. Papi Nzolamiso, merci aussi à toi parce que chaque jour motiva toujours Msala Oyo. Merci à Rocarmiesi, merci à vous toujours Babi Tozo Zela Kaka. Merci. Cette émission, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça représente beaucoup parce que nous l'avons retrouvé. Je l'ai retrouvé dans de nombreux des articles, dans de magazines même. Et pour moi, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est la seule, mais c'est parmi les meilleures qui, aujourd'hui, ont marqué l'histoire et continuent à me faire plaisir aussi parce que j'ai été honoré. Et pouvoir le faire, c'est qu'on dit aussi, hein, suivre l'actualité dans sa source. C'est ce que je dirais. Effectivement. Effectivement, Mukolo Akufi, tu sais, ça dit c'était la veille, comme on dit, poisson d'avril. Et si tu regardes bien, à Koufi les 30, Papa Liolo, le défunt, paix à son âme, on va l'enterrer là bientôt, a publié qui même dans Facebook, par rapport à Liwa et à Papa Simaro. Il a même publié sa publication, je même relayé ça dans une des émissions. C'est-à-dire que, et comment il y a ça là, poisson d'avril, réalité ou pas? Alors, le temps de pouvoir chercher à contacter, moi, beaucoup de filles de la famille Naye, surtout son manager, c'est là après que j'ai compris que cette fois-ci, c'était une réalité. Et quand j'ai compris que c'était la réalité, c'est à ce moment-là justement que je pensais à cette émission. Et du coup, ça veut dire que Moutunion soit dans œuvre. Nous nous sommes rappelés qu'il fallait revenir un peu en arrière, chercher toutes ces œuvres qui pourraient bien nous aider à pouvoir revenir en arrière. Moi, rétrospective, voilà, c'est ce qui a fait. Mais ce n'était pas facile. Même jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, j'y crois pas encore. C'est comme si on t'annonçait quelque chose, mais bon, pour Ndimango, c'est la réalité qu'on est en train de vivre, mais bon, on est humain. Et ça, Nzela et Abissonionso, on s'est dit, ça va, c'est son jour. Merci Ndeko.
lelo oyo kozwa corps ya papa na yo le oyo kaki akufa impression na oyo ezalaki ndenge liwa nyonso esala choc. C'était un choc, même si on dit que non, vu l'âge et l'état de santé, que nous avons bien qu'à minute, mais ça fait toujours un choc, une douleur, une pensée. Mon ami, toi, nous avons sur réseau, nous sur les cas qui n'ont pas bino, ou to botamaki, ou to ebaketi, tant au qui n'a voiture, au fan au qui non, nous avons bien donc ça a moi choc mon co et on évolue quoi. Ok, jazz, bana ok, parce que tata morot. Wenge BCBG, ils ont nous avons tata mo clan au Québec à tata moko. Par rapport à papa Lutumba Nenga Azaraki na bino. Bino boza bana na ye. Bonoza na ndeni. Très bien. Il y avait deux aspects, il y avait l'aspect familial à Gérard Bissot, Ti Akenda. Soboebi bien 80 ans on est à 5 ans, on est 1 2 3. Donc et il y avait aussi l'aspect artistique, tout comme un qui est indirectement quelque part un peu rival. Mais bon, ça c'était professionnel, mais au niveau familial, tout cas, tu as une relation normale, correcte. Est-ce qu'il a dit lycée Sénil? Ah, ils sont belés. Moi, je suis un Mikolo. Quand moi qui t'étais dans la mais bon. Emongo, bonsoir. 30 ans après, jour pour jour, après la mort de votre père, Lutumba part aussi. C'est la approche ligne. Juste 30 ans après, dans 3 décennies, Lutumba part, approche ligne comme ça. C'est-à-dire que Simaro a réussi en 3 décennies à faire que l'œuvre de Franco ne disparaisse pas. Donc c'est-à-dire que c'était une continuité. Donc pendant 30 ans, le clan Hockey a toujours été au devant de la scène à travers Franco et après 30 ans après à travers Simaro. Donc voilà, c'était son rôle. Il a toujours dit, il a toujours défendu qu'il est le fruit de Franco et que c'est grâce à Franco qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Pour preuve, jusqu'à son dernier Kinshasa, le 12 octobre, il nous accompagnait toujours au cimetière. Il a toujours pris la parole en premier. Alors ma CCP est belé. Donc, c'est-à-dire qu'il a défendu la couleur de l'Odemba jusqu'à la fin. Dans un aéroport en Chili, oui. Moko Oyo, Azaraki le bijoutier le Kolayo, avant ça la nzembo kitoko, on a bien le bijoutier. Parce que Azaraki ça la nzembo kitoko, qualité kitoko. Katana yo, on inga na yo ya mosala, akei. Lelo yo bayi le tikali. Maloba nini okoyiko za na ope ba souvenir ngo malamu oyo za na yo ya Lutumba Siba. Pour commencer, nous allons représenter la condoléance dans la famille biologique. Il y a Kulutu Simaro Massia. Et en outre, je pense que Bao Baale Abayebi, ni na Lobaki na Komonanga, na émission Belé à télévision. À Lobaki Likamoko, il y a une émission à confrère na mino problème au Kendi. Redi Moko na Roku Fabo Kamatabanze Monanga, Bocha na Babaf, le Batunion, Sobayoka. Donc, Bisso, famille à musiciens, tous a éprouvé, tous a repère de Baobab na Bisso ya Munene. Oyo asala modèle pour na biso ba oyo so toza lelo je pense to yemonti na banzemo na biso komba Simaro Massia yimuka lobaki mokolo na kokufa nkake ekobeta tita chima olobaka maloba na ngai ya suka foto na ngai bokamata bati basala monima soki mopaya aye balobela ye sango
Je pense que tu as devoir na biso na bino batako comment mémoire ya vie eza egozala egotikalaka grâce à ba œuvre bino bapandisango boyebisa baleki ba yesima simaro azalaki nani simaro asalaka nini simaro aza nani na mitu ya ba compositeur pour bayebake azalaki école modèle ba jeune nyonso oyo balingaka basala mosala malamu il faut bazwa modèle oyo Vesimaro atikeli biso. Voilà, c'est ce que je peux dire. L'inspiration, la composition, la texte, il y a dissertation. Oui. Dissertation. Mais les longs n'ont pas l'évolution de la musique, polémique, l'évolution de la musique, les générations, parce que vous avez un modèle. C'est des choses qui ont inspiré, vous avez un texte. Aujourd'hui, par rapport à la texte, parce que vous allez vivre la planète morte. Oui. Votre inspiration est différente. Et ça, c'est un choix. Choix, c'est alingi mwasi ya munene musupe alingi mwasi ya muke eza choix bokopekisa mutu te choix mpe ya kosala oyo lobi ma niveau thématique dissertation ezala na intro sujet développement na conclusion eza mpe choix bao mpe baosala musique na ndenge mosusu eza mpe choix na bango tokoki kokondane bango te tozala na pensée unique biso nde tokanisaka ndenge moko tolobaka makambo ndenge moko. Je pense pas que yango wana nde solution oyo tokoki kokanga eza ke aza koloba bomoto ezalaka na banzembo bwania ezalaka na banzembo toyebaka epai touti na epai tookende. Kongo eza mboka monene toya bato nayebi te na lingala babengaka tukuboni na libwa 90 millions d'habitants. Donc je pense que eza mboka bato mayele bao batala biso na batélévision ebele toyebi bango te bato mayele. Donc tosala effort biso totala oyo bayaya basalaki nini ya malamu tokoki kozwa epuis nini ya mabe tokoki kozwa te. Afrique mbato zangi mutu aboyo alobaki photo bongo photo soki bongo ebosani bandeko to mpe esali faute nzoto mobimba ekofuta faute ya bongo. Alobaka liloba moko bien na botama na suki elingaka nga te omino nazwi na mokili ya nzambe atako eboyinga nasala nini ye na tuna ye personnellement nga mona tuna ye Papa Lutumba olobaka nini na kati wana alobi na botama na suki elinganga te likoloba to botama na bandeko nde to botama na Yaya Leki quelque part pe batrahisaka biso minu nazwi na mokili eza lokola mwasi oyo tolingaka na mokili camarade oyo tozwaka na mokili ata boyi yo omitungisa te mpo soki oku tobotama nango ndeko na yo aotrahir ebongo soki mutu mosusu atrahir edérange te donc komitungisa na yo te donc sagesse wana non. Mwana mboka pi Roger de son vivant ya Papa Lutumba ozwaki tango fréquenté mbalebele Papa Lutumba félicitanga na bibwa à l'époque l'air nazobeta na chanteur na Opération Dragon tozali koyemba Papa Lutumba azalaki wana apesenga loboko abi mwana oza na avenir na bana ya souci oyo ah souci oyo ala souci oyo souci oyo en tout cas au tout ba Jean aéroport tozali awa donc ya koloba ebele zate bambote kaka na bino nyonso tolela papa na kimia soko osalaka kikuluna salela mama na ndaku kosala kikuluna te na dei en tout cas tozala bato ya mayele tozala bato ya bwania boya bolela papa tolela papa esala bien bo mama tadi mwanda chela est-ce qu'on dit que mboka na biso motanda tokomi ko wele la porte lokolelo or que ça qui eloko moko il fallait que ça la bien planifié famille presse
fanatique bato nyonso bayaki mpona koyamba nzoto ya lutumba esengelaki bazala encadré déjà bien avant na tarmac totandami tomona avion ndenge ezouta likolo ezokita na nzoto ya les grands poètes eza okita toyamba dans le calme mais tala nzoto ya poète esekitaki ça fait 30 minutes mais ata mutu moko te aza na tarmac ata famille te fanatique te journaliste te ata mutu aza te pourquoi bato ya mapeka bazali awa bangai oyo bazali awa donc je ne sais pas mais bata carte est-ce que bakoti ata mutu akoti kuna te ata mutu akoti te donc pour dire que mbala nsima bobongisa toza bacongolais tovoyagera mpe tokenda bamboka bapaya tomona organisation ezali kote kuna soki mutu munene na mboka kufi en tout cas vraiment bayambaka population dans le calme monguna zate toza biso na biso bacongolais soki mpe bocontrôle biso tokoboya te parce que mboka eza ya biso tokolinga mabe te na kati ya mboka na biso mais boconsidere biso boconsidere congolais na kati ya Congo ekozala bien voilà tokokaskadara boye.
Maboko na yo
Jamais. De génération en génération. Otikali biso mingi. De bien vouloir monter sur ce podium pour accueillir officiellement la dépouille de Lutumba Simaro avant que nous puissions la conduire à la morgue du cinquantenaire à quelques 500 mètres d'ici. Pendant que Madame la Ministre nous rejoint, Maison Mère fait monter la musique. Place du cinquantenaire, le gouvernement de la République, le comité d'organisation, la ville de Kinshasa souhaite la bienvenue à Simaro encore une fois, qui est un bon retour dans son pays et sur le sol de ses ancêtres. Nous sommes en direct pour permettre à tous les Congolais de suivre le monde entier. Je vais donc donner le micro à son Excellence Madame la ministre de la Culture, qui au nom du Premier ministre Bruno Tshibala, qui est organisateur de ces obsèques, coordonné par la ville de Kinshasa, pour un petit message en lingala. Bodosé, obédience s'il vous plaît. Merci mingi. Merci pour bolakisi que artiste na biso monene oyo atiki biso oyo auti kozonga na mabele ya bancetre na ye accueillir ye très bien yango wana na pesi bino merci na invité bino lisusu pendant période oyo nyonso ya matanga ozala to rendre hommage mérité na oyo abinisaki biso na oyo apesaki biso mateya ebele ya bomoi na vie na biso. Encore une fois merci na kopesa Pole Mukendi parole pour rappeler bino lisusu programme ya biso matanga ekozala ndenge nini. Merci. Merci beaucoup Madame la ministre. Avant Pole Mukendi aloba mabele ezana mokonzi nango ville ya Kinshasa, gouverneur na biso azali Floribert Bafiba boyebi ki André banda koti na parlement vice gouverneur na biso de tozana ye ya na biso ya Kinshasa bobetele maboko makasi tango aza kopesa biso bana Kinshasa message par rapport à matanga oyo. Banakin merci mingi na ndenge ata butu bozelaki mpona koyamba vie masiya tokosenga bino na ntango nyonso tu po milulu ekozala ti dimanche tozala na discipline ya kolela mowei totosa ye toyokaki oyo ateyaki tolanda mateya tina suka ntango tolelaka bibembe mobulu ezalaka te
naza na confiance na bino bokosala ndenge tosalaka ntango tolelaka bibembe. Merci. Merci maboko pour le gouverneur na biso. Sikoyo coordonnateur ya ba obsèque na biso oyo aza ko coordonner masolo surtout eza Paul Mokebi. Tokopesa ye micro pour apesa biso suite ya programme oyo ndenge monde entier ezotala biso. Napesi bino mbote mpe napesi bino merci na kombo ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo ezali dirigé na premier ministre Bruno Tshibala oyo ezali kokambama na Félix Tshisekedi na ndenge boyambi nzoto ya Simaro Masia. Simaro alobaki na émission moko tozalaki nango na Redi mokolo na kokufa Redi témoin bolela ngai te bobetaka banzembo na ngai ndenge roi de la forêt azokobeta sikoyo ntina ya kolela ezali te bobetela we bason maboko. Asaleli volonté ya président Lutumba Simaro tolobi boye lokola ye asengaki tolela ye kaka na loyembo yango mpona mbala liboso na palais du peuple tokolela artiste na salle de spectacle mpona grand show d'adieu na ye ekozala scène spectacle na ye ya suka ekobanda le 3 le vendredi 3 mai ti le 5 mokolo tokokende kokunda ye na nécropole. Le 3 tokozala na kati ya salle de spectacle mpona show d'adieu na ye. Le 4 toko continue kolela ye. C'est vrai que le 3 ezali spécial lingwala mais ezali ouvert matanga mpona bato nyonso. Na kati wana le 5 le 4 eko continue ba hommage motu nyonso eza te po eza na kati ya hall te eza na kati ya salle de spectacle nde bokokota te ezali mpona bato nyonso. Donc tokobanda le 3 le 4 le 5 tokei kokunda ye. Alors tokosenga na bino boya ebele parce que ezali ndenge alobaki tosepela neti mini festival neti kermesse na esplanade na kati ya hall mpe na kati ya salle de spectacle. Merci beaucoup. Donc quand les autres vendredi balobi vendredi ezali bongo tenue spéciale Kakina Lipapa. Vendredi ezali bongo Kakina Lipapa tokouta bongo na morgue ya cinquantenaire ti Lingwala mutu nyonso tu mbati ya kaki na lipapa na makolo mpona kohonorer bitutokopekisili kozi protège corps eza kolongwa toujours na musique oyo na sécurisation ya police nationale congolaise. Merci mingi na ipeki mpe na likozi protège mpona mosala. mingi naloba kiseli loba moko biso bikongenga na misongo unite sango esalinga pasi balobinga maboko makasi babosani bapasi namonela yo nazwa sinelete yo kaka bashoka fololo na loboko kende na lilita ya tata osenga bolimbisi oboyaki koyoka maloba baye soki bongo ebosani bandeko to mpe esali foto nzoto mobima ekofuta o foto ya bongo mpongi na kiti ya matanga bandeko ntoto ndambo epai bakoyemba o epai nsima o masia mopepe mwakoko mwa moi mwa ebale nasengi ememelanga olosambo na ngai eboyenga Ambroise, l'élégantissimo. Kama Fwama, Abed,
narazangi kuya na bikisa yo ata pe lokola toka bwana nakolinga te nayoka yo na sango ya pasi lelo yo wana na petro l'hôpitalo nazangi moye na ya kotala yo ebana tikala nga na sina mbala bakopesanga te permission na ngala yo sango na yoki olingi kokufa nga nazangi nguya na bikisa yo napesi elikiase na losambo nalongoli maloba ya kanda nyonso tolobanaka ende mopasa mo de pase lelo yo wana okomi na mpasi nazangi moye na bikisa yo ebana ekokola toka mwana nakolinga te nayoka yo na nzambo ya pasi lelo yo wana na petro l'hôpitalo nga nazangi moye na ya kotala yo ebana tikala nga na sina mbala bakopesanga te permission na ngala yo sango na yoki olingi kokufa nga nazangi nguya na bikisa yo napesi elikiase na losambo nalongoli maloba ya kanda nyonso tolobanaka papiso kotolaka ekonanaka te bato ya mokili balingi eloko oyo basala oyoko basala te oyo bango bakibaka te ata kotoka mwali fami etikala kasi akoyoka yo na pasi osusi oliyo lelo nazangi wazolo na bikisa yo kosolaka ekonanaka te bato ya mokili balingi eloko oyo basala oyoko basala te oyo bango bakibaka ata kotoka mwali fami etika
mpasi osusi odio lelo nasangi mosolo na bikisa yo nafuta dokotolo malamu na ngakisi natalisima molongo ya bandeko bazali nde kolela azingi maboko ekomi vengaseo biso bikongengango. Oui, merci Internet Sobozaki et Belé, merci à Air Max, merci Nabino Nyonso Obozaki vraiment branché sur CL News TV. Tout comme na Souka, il y a journée à l'élo, Toti Bongo, je vous rappelle bien que Toti na aéroport international Anjili, Bongo Toti Kozwa, Nzoto ya poète Lutumba Simaro te nango bongo nde bomo na tozana hôpital la cinquantenaire te kotika nzoto na o to kobimisa yango le 3 au ezali vendredi to kolela na palais du peuple donc ça fait très mal la famille inconsolable donc bandeko bazolela papa Kendaki Mobimba comme Kozonga na caisse, ça fait vraiment très mal. Mes condoléances à toute la famille du poète Lutumba Simaro, que son âme repose en paix. Bisope équipe Mbassé El News TV Tobi, mes condoléances na famille ya poète Lutumba Simaro Obazolela. Merci aussi à Junior Mowabu, merci à toi pour l'assistance. Merci na Christelle la patrona, merci na d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.